L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Dans le plaisir de savoir que vous êtes si nombreux à suivre votre émission Masolo à Kinshasa, j'ai le plaisir de savoir que vous êtes si nombreux. Vraiment, vous allez à trop de partout dans le monde dans votre chaîne préférée, tout le la vie officielle TV. Donc, veuillez vous abonner, commenter, partager. Vraiment, massivement, vous allez citer par votre humble servante Angie Lunga de la presse qui est toujours vraiment à votre disposition. Que c'est que Sabino Bafa et Nabicho Boza de partout dans le monde. Où vraiment, vraiment, tout ça nous bat sur le toit. Donc sans plus tarder, dans le but de vous satisfaire et de vous faire plaisir, quand actualité, nous sommes ici dans la commune de Lingwala. Oui, dans le centre handicapé où il y a vraiment réalité comme la bango, la bango libanda. Donc ça la vraiment passé parce que na bambula na bamoyi bazali banda biloko na bango ezo beba ezo ça vraiment mabe. Il y a trop pour visiter bango, tu ba pourquoi 2 mois yango esali vraiment bazali banda pourquoi bengani bango to équipe banungu elobi ke no ba pese bango bongo mais bango bali a déjà bongo depuis longtemps balinga ko bimate yango ba ye ko bengana bango. Donc tosolana papa Willy nende tosola to partager et président na bango pe ba uti ko kangaye lobby ba lever et puis ba kena na makala to ba bitini ba kangi président na bango na papa Willy nende tosola to partager na certaines personnes au bazalo bazan pour ça ba s'exprimer l'état tel la bango likambo. Donc bonjour déjà papa Willy. Bonjour maman journaliste. Bonjour. Bien. Boni situation ndenge za to ye awa to kutibino vraiment 2 mois libanda baba ki bilo libanda comment vous vivre situation où ça que on deni là bat bayaki ko boka bilo na bilo libanda. Alors maman ezali complicité à bubu mestre oyo auto longwa bango na kimi bango nde basali biso boye bon kombo na penza na ibarate na bi kombo na te ye na kimi na complicité bandikape autozalaki na bango bango nde bazalaki kwa ba chef na biso na kati ya lopango oyo bon nde basali complicité wana po babenga na bino ndimanga bango nde bato basali complicité oyo bateki centre alors bango bazwa bambongo bapesa bango donc bateka de centre kala bino bovanda boye ba bateka ngo kala kala biso toyebaka te nde bango bazwa bambongo ba $3000 babima bakosa bango ke bapesi bango place kuna na mapoko kuna côté aéroport alors kuna batika ata kotonga place yango te nde bafanda na place yango ezalaka ya général moko boye songolo kombo na ye na bosani nde général wana ayebisa bango ke te place oyo eza ngai bolongwa na mikolo kotanga so bolongwe te colonel nango ayaki awa nde lobi ke bolongwa yes wana kuna nde balongwa kuna alors vient na biso oyo tozana ye président bakangaki lobby yende pa Gilles ye ayebisaki bango ndenge nini biso tokozwa bambongo etake bakonza lupango tozana ba orphelin tozana ba veve toza pe bandika pe mosusu bazwi te siko bandika pe wana bakokenda wapi place oyo bitumba ozomona mama na ngai lelo lobi bazobwaka biso libanda bitumba penza euti nde apartir wana sikoyo président na bino bakangi na bitini aliaki mbongo azalaki parmi bato baliaki mbongo to bakangi kaka pamba bon parce que toyoki banungu lobi ke bapesaki bino pe bapaka mbongo mais bapaka mbongo mona nteti bamoni ke bolongwa te nde bayobwaka bino libanda est-il vrai ye azokufela population mbongo bazwaka ba $3000 ye azwaka na ye azwaka sikoyo azoboya parce que biso ba mosusu na ba orphelin na ba veve tozwi nano eloko te moi to longwa wa ezate moi bolongo ezate ye azwaki $3000 sikoyo la azwa $3000 asala na ngoni po ye moko pe babwaki libanda mbongo wana dépassa ngo na makambo ya kofunda Revera Kimi na parquet Revera Kimi azwi place na bino yende abanda opesa ba maître avocat akaima pona Hollande ba makambo wana na bandika pe biso ndenge tozabwe
Alors depuis babaki bino banda situation ni bozo vivre nango parce que bambule ezali bana mikie bozanga bango bozo vivre ndenge ni. Alors depuis babaki biso libanda tozomona boye bambula ezosilaka na nzoto. Tara place ya boye assurance ndini mama na ngai. Eloko te. Ambula ezotangela ezotanga ekobanda bande betaki ti ndenge kokauka. Bonde ni bosuka elobi pona mbula po lobi pe mbula ezalaki. Mbula ezalaki lobi tobatamaki na président kaka awa. Ye afandi na awa apesi mokongo. Azotala na kota mire. Na ndenge bato wana mabe bayaki lobi eza général wana pardon major wana ngana yebiende na stade de Martyrs. Numéro 1 ya stade de Martyrs na monaka na commune ya Kinshasa. Alors ndewe ayaki lobi ye na garde comme moko azaki na mondoki. Na mibale bazaki a tenue civile. Baye bakoti. Na tie loboko boye na tuni bango boke wapi. O yeyu asali nini? Baye bisinga o vie na biso. Nde bamemaki président na biso bakena ye bakotisi na keti bakena ye. Vraiment. Wana eza kokanga te wana eza penza ba lever nde ko lever. Ba lever bakene wapi bozo ata suite na été. Destination connue chance ka ke bana na biso mosusu. Bazwaki ba moto balandi ba retrouver bango wapi na Makala. Direction maman Makala 100 sans eloko. Mais $3000 oye azwaki yango ne ba okangela eta musuye paza azaki intégré na ba copa na lupango yango bazo kanga ye parce que ye azwi mbongo mais azo batela bino. Monteke ba mo lokola infiltré mo boy. Ya za infiltré te. Mbongo wana nde esungaki ke biso ba mususu pe boy. Lupango aboy. Eza ngai te eza pe président te mais eza l'état nde moto apesa biso yango lokola héritage lelo nga ko longwa handicapé moso aya replacer ngai et omoni biso toboyi etekama ça c'est yango wana ça c'est wana boboyi botekama toboyi lopango etekama okolo bani elo de etekama ke okolo bani ni par rapport ya situation ndenge bozaleli so ba bi etekama te bapesa bino espace pour que ovanda parce la bino loko nini po bozala l'espo boye situation est difficile na bambula na bana bon yango nde to senga na l'état ata ela biso makambo banda to bimi tozo na openda solution bien te vraiment ba pe ba yo ata bino te alors tozo zo ba menace même na kati na ba jikato baza na kati menace mususu garçon moko abimi yende alobi ke yaza mwana Mobutu. Alors mwana Mobutu wana yende moto akangela biso porte ya lopango moya kokota zate moya kobimeza te ba besoin tosala yango ka libanda komisukola libanda. Alors tozomona clair te yango tosenga papa mokonzi mboka ay bakotala biso makambo. Comment moto oyo yo pesi ordre babimisa ye abimi na papier officiel oyo bakomi yango mais lobby ba yesu ba lever azongi na prison vraiment eza ko la bazo saboter pouvoir ya président Félix de père et de mère ota la biso na likambo papa ata la biso likambo. Alors bana ozana na mwasi malheureusement oyanga mwana nga azate mais nazana bana grand frère bazali ba petite sœur bazali vraiment. Merci papa Willy pour l'attente. Maman Toko Yambayo. Ah ok. Oui, bonjour de Congo Bali, papa, frère, Bonio. Ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Ça ne va pas puisque tout là la libanda. Tout là la condition où il longo banité. Donc si on a le dit ça va c'est qu'il y a cause. Ça ne va pas pour moi. Ça ne va pas vraiment. Ouais. Alors, Tolal Bola Mouti, Bomoni, Bayo Bakabino di Banda, vous avez déjà prévenu ou bien ils avaient qu'à brusque Bovandi Bayo Bakabino di Banda? Bon, vous avez si puis vous avez pénal si puis puisque Bakamboyo, tu es bien au Kala. Donc, les bandas comme moi, nous m'avons boué, mais tu es au monde esco réalité. Neti na Makambo ni aussi. Ngana golo babouye
eza pena passe puisque bakonzi ya mboka na biso neti situation ya boye bazokoka komettre yango ya fin te biso nde tozawa lopango ava babuka yango lopango oyo eza lopango ya kala lopango ya kala eza esika oyo belge ntango aza kokolonize biso na époque coloniale na kala sika bakoko na biso wana kutu biso meme mpata solo tokobotamaka na Congo eza terrain oyo ya PLC terrain na biso tobetaka bale ya nsima bana PLC baolandanga bayebi terrain na biso PLC l'espace na biso oyo ya centre ya bandicapé biso tozalaki mike ntongo tobotami bakoko baparent baobetela biso histoire ya ndenge bazwaki place oyo ekoma esika ya bandicapé babanda kovanda ezalaki esika oyo Belgique atikaki yango comme place oyo bamama na biso ya kala babandaki kozwa formation place wana bazozwa formation bazoyekola coupe couture bazoyekola makambo ebele bazoyekola makambo ebele na époque wana voilà alors na moment wana ntango bamoni pena babelge bakomi kozwa mwa makambo donc makambo ekomoke esu bien te na l'état na biso alinde sikoyo encadrement mpe ezalaki su malamu te nde esika wana ya formation ya centre oyo eyaki kokufa bamama babandi kozwa susu formation na bango ndenge elongo bani te eye kokufa etikali kaka place vide ndenge ezalaka baekole mosusu nde tomonaka lelo bana batangaka susu te etikala vide bongo tokomomona bafamille mosusu bakomi koya kokota wana kovanda ti ekomi esika moko boye bafamille ekomi wana ebele mais ezalaki place oyo bato babandaki koyekola makambo moko boye mosala place wana nde handicapé moko aye kodécouvrir place oyo ntango bazolala na ville bisika kolala eza te na babalabala nde handicapé moko aye kodécouvrir yaka aye kolala awa mokolo moko nde amoni seke esika ya kolala yango me naza na baninga nanga mosusu na ville kuna bazolala kaka boye esika kolala eza te mais place yango akomi kosolicite baninga moko baye kokoma moko mibale misatu wana kala kutu biso tobotami te wana histoire bazolekela biso voilà nde bayaki kokoma esika oyo eye kokoma centre nde eri président Mobutu aye kokoma président de la république nde sikoyo mwasi na ye mama cc nde aye kosala mokanda oyo babengi mokanda ya autorisation oyo eza lokola espace oyo banda lelo ekomi ya bino bahandicapé mokanda wana ti lelo ezali epa papa na biso tambola aza nango na maboko na ye oyo eza comme bahandicapé bakotambola nango partout bakokodefendre na yango mokanda wana eza na maboko na bango wana mama sesa sere na bango abi eloko nga na otikela bino comme souvenir partout comme héritage na bino oyo boko défendre yango soki bato bayeli bino bolati bango mokanda oyo kete oyo eza comme héritage na biso batikela biso mokanda yango mokanda na tielelo eza mais toye kokamwa même bato bayebi histoire oyo nazoloba bazolanda nga bazolobaka te peti oyo azoloba mpena makambo yango ndenge ezali toye komona bapere bavandi bapapa na biso kala bakufi awa biso toboti biso tokoloba to nayebi kutu ka génération biso toza te donc baoyo bazala awa kala na lopango oyo babotama bakufa bagrand frère na biso bana génération elekani place oyo bahandicapé mosusu ntango baye eya kaka lokola handicapé oyo akei handicapé mosusu amoni place eza vide baye bapropose akoti po eza foyer social eza foyer eza esika oyo ezoyamba bato apasi bato bazangi bisika kovanda eza lokola yo ovandi nzambe apamboli ozwi bamakoki na yo osimi nzela okei bakoluka susu moto aza na place azangi esika kovanda ozwi bapesi esika abandi kovanda wana eza ekendaka ndenge wana me toye kokamwa bahandicapé mosusu oyo bayaki koya bakomaki badonki basalaki eloko moko boye comme complicité na bango au nombre de familles tozalaki awa tozalaki 36 familles si 36 familles wana tozalaki na kati donc 8 familles donc 8 personnes nazoloba baresponsable eza lokola badirigeant na biso bazalaki na kati ya lopango bacomité voilà po esika nyonso to esengaka bazala na bakonisi na bango bachef po oyo te ezala na esika tovandi bachef wana ok
basalaki complicité na bango ya koteka esika baninga mosusu baza kidiba baza blé bayebi kutu te ke bazosala complicité ya koteka esika oyo bateki yango na manière nini révérend Kim oyo aye koyawa na Kinshasa po bato ebele bayebi histoire ya révérend Kim te ti lelo po bayeba révérend Kim lelo aza motu monene oyo révérend Kim aye koya Kinshasa bapeka babetela biso histoire aye azalaki na esika ya koteya awa ti na Kinshasa abande koteya na gare centrale koteya aza pasteur aza révérend aza coréen aza coréen c'est un coréen étranger abande koteya bapere na biso pe tellement bamoni mundele azoteya bakomi koapproche handicapé na époque wana bakomi koapproche bamoni ke te ye yo pena nde tellement mpe aza mundele motu malamu nde tellement lopango na biso ezalaki monene makasi nde baye koyebisa ye te lokola ozoteya na gare centrale boye eza malamu te wana relation oyo bahandicapé basalaki na ye révérend Kim ya liboso yango wana biloko ozoteya na balabala boye eza malamu te biso toza na esika na biso eza monene tokei tokatela yo mwa parti otia na biso église wana mpo basi na biso na bana babanda koya kosambela kuna ye pa moni initiative wana eza malamu aye pa moni mpe lopango eza monene abisava ngai nasepeli na esika oyo azwi mwa quelque chose apesi bango comme prime d'encouragement ke bopesi ngai espace ozwa ata mwa boye bomela ata mwa ji atongi église na ntango wana boye azwi responsable moko papa na biso moko boya papa Blaise azwi ye atie comme responsable agérer église wana mpo ye aza na badimanche na ye mosusu aosalasala makambo église wana ebandi biso bana mike toyembaka na courant na église wana bagrande sœur na biso bayembaka na courant na église wana eza église moko boye biso tout presque bana bahandicapé na basi ya bahandicapé tobande kosambela wana toyaka wana ti eye kokoma ye moma moko boye ye mundele wana révérend Kim akomi sikoyo kopropose bahandicapé batekela ye esika wana eloko ngai nazokamwa bahandicapé bakotekela yo esika entretemps esika eza ya bango te baza même mpa na mokanda oyo bakotekela yo esika zela sikoyo naokende osi na point wana ntango baye kosola na ye ndenge wana ye alobi ke te bino fo botekela ngai kaka place oyo ekoma pena unikima ya ngai tala bahandicapé baye komona ke biso toza na biso bato apasi toliaka na biso na difficulté handicapé c'est la première fois na ye amona to mosusu mbongo moko boye ya $3000 en espèce boye ya kashi bamoni donc ye mpo na ye vi na ye ebongi kaka mbala mo na monta wana aye kotala ezalaki sikoyo na bahandicapé nde bazalaki na représentant na bango po abandaki kokutanisa bango ye na mundele wana eza Ahmed papa moko Ahmed bo aza na défaut na liboko Ahmed wana azali ti lelo soki alanda émission oyo ayebi ke mwana papa Mwambai wana mwana Mwambai moto azoloba makambo ayebi nga bien mpe nde naloba boye naodenonse mponaka na méchant na ye ndenge aza wana droit ya papa na nga bango badetourne yango balia yango na ekiri na bango wana bapesa nga droit ya papa na nga te ezali Ahmedi bango nde basalaki sikoyo bakomi sik bayo kokutanisa baninga na révérend Kim bayeli sikoyo baninga message wana Ahmedi Jeff na Pongo Jean-Paul Mokonzi Jean-Paul kasi wana poli na tangi ke mwana mboka mwana bekiri na bango wana tangu baye kosala likanisi wana bayeli baninga lisolo ti bino ndenge boza boyebi te révérend Kim asepeli na esika oyo aninga azwa yango ekoma ya ye pena libela c'est vrai est-ce que abongiseli biso ndenge nini abongiseli biso boye or que ye moto oyo kutu azoyela bango message wana ba $3000 wana kutu il fallait pesa ba $3000 mpona ye mundele abongiseli bango kutu ba 5000 mais ye alie susu baninga tellement yaza mayele mabe voilà ote abongiseli bino ba $3000 handicapé ayoki $3000 ebetisi matoi balibosa simba monta wana abisava to livrer esika ekoma ya ye kopesa bapesa révérend Kim
caméraman a une image de l'école où on a référent Kim. Ndé sika ba ki ko livrer ce ko référent Kim place. Donc ba sala na ni mukanda que tendenge za boye toza la livrer moko boye tozo pesa yo to buku a lopango tozo pesa yo que place yo komi ya yo. Ba sala na ye accord moko ya ndenge wala te. Donc mbongo kaka biso donc na biso toza ba chef ba oyo nyonso baza na sima wana baza eloko te baza pamba. Donc biso ne to konza bango. Soki biso to ndimi yo déjà place yeba ke bango baza na eloko ko lobate. Donc ndesco que toi qui a comme gars sira bi alors quoi bino mo boza ba chef boye. Ozo ba $3000 ba pesi bango 3000 bango ba chef bandimi isika ekeni. Wa ba ninga limisusu na kati ya kati ba yebite. Ba yebite ke le pango kuna ba ninga déjà ba olia déjà mbongo na yango. Ba yebite ba ninga blé. Bango ba ke ba ziba mbongo na pembeni ya référent Kim. Toko mo yo kaka ba succès lisolo ko no beta mati. Taka likambo te bomba mina se amai suka na ngoye ko dimakaka. Lisolo ko mi ko beta. Oh bino boyebite. Esika na bino déjà centre ba te ba handicapé. Ba te keli référent Kim centre na ndenge ni. Biso to yebi ke esika weza esika ya l'état. Muta zaka na mikanda ya centre depuis ba papa na biso misusu ya kala bazwa ka place oyo bazaka na ngote. Oh to yebi bazaka na ngo zaka autorisation oyo permetteur ba banda. So mukanda oyo bango ba te keli référent Kim centre bazwa ngo wapi. Mais bah comment ça peut pas document tangu basali mais buka lopango oyo salisa na oyo ya tawana ekoyebana oh buka lopango zo dépendre de selon ndenge tawo oyo zeli loko ekoyebana kaka oyo za buka lopango lelo na buka lopango kala différence c'est ça là chocolat na pembe nde sikoyo baye kotala ba di bisole ko beta ma lopango tisamwe panzani oh ninga ba comité mususu papa na bino handicapé ba tekeli ke 20. Ouais, ça qui na 2000 combien? 2023 la bebandi. Le soleil comme au bétama. C'est vrai bino bo éviter le pango déjà c'est qui. Le pango qui ndenge nini, le dromo yima na kati ya lopango. Panique aussi. Si ko tokomi bendi c'est ko sala ma ndenge nini. Tokomi ko mona bango ba comité wana, ba papa wana ba comité ba komina ni kosomba ba biloko moko ya valeur na kati ya ndako. Tokomo mona ba komosomba ba plasma, ba congélateur, ba nini ba komoko cha na ndako. Siko na ndenge ba ina biso message to bisolo yo ekonza pe ya solo. Ndingisi siko yo lopango ba tunya sto ba zwango série. C'est que ba papa oyo tokomi siko ko tuna bango. Papa Pole, papa Pongo, papa Jeff, bino tous monde kaka bozo sumba ba biloko chef boye kaka bino ba comité to yebite po meka no ko clercer biso eza nini oh ba komi ko kosa biso ba famille mususu to za na kati ote mbongo to sumba biloko to kutana kina mundele na biso moko boye na ville akabela ki biso mbongo nde to zui to sumba biloko na biso oh mususu alobi boye so ko tuni mususu alobi te ngala leki mbongo na ngai na winner il a lobby qui a besoin qu'il m'envoie la ville. Il y a comme ça qui m'envoie la winner. Or que nous sommes là besoin masquer biso. Si tellement Monique est aux amis quand on a posé toute la vérité, des bango mogo va être éclairci biso. Que tende les aboyés, le pangu ici ngambo wana kuna, tekele ngo référent Kim, mais après si biso ndamu na biso, bino pe a lobby pe a ko raisonner pour la bino. En raisonner est-ce que makambu penda ezaka même hier référent Kim nango. Azama yeli puisque ayebe sika oyo eze sika ya bato ebele so combien d'années est-ce que baya tsura bango bateki kuna baya so benga yoka na okay na oti kuna non mais moi benati na place oyo tuna wana ti ba yo komona mais makambo mo esa boye ndenge nini te ya pesi no biso ya biso alobi ke wana to mela ba secret alobi ke wana eza biso to mela ba secret oya bino pe azobongisela bino pe ba secret na bino pe zoya ba dozena nu ba ba famille mutema donc alobi pe ya biso ko ya to vana no to tela makambo ndezo ki to vandi wana bango na bambongo bazo renyela bambongo bazo sala ba tapage na mbongo boti biso to yebi ke ngambo wana déjà donc bango ba lobi ndengo wana ça va donc bango za munene biso to tika la ngambo yo ye kuna donc bango ba pesi comme ça totala ndenge nini makambo yosu les gars tam so après ça biso pe il y a le vrai qui m'a vendu. Bah, vendu bataille. Avec comment est-ce que Moutou a fait qui responsabilité que Papa Blaise a gérer l'église naïe.
amoni que gérance ya mutu wana eke mabe abomi école liboso oyo ki matongaki na église asalaki liboso oyo eza ya mibale constitué ya mibale yango ntango asali eloko ya ndenge wana mbala moko papa Blaise amoni que révérend ki mamoni que papa Blaise asali agéré eloko na ye mabe nde sikoyo alobi moyen nini nakolongola papa oyo na église na ngai puisque aza déjà na bandimi oyo esi bandimi lié déjà po so na bina longolé puisque ma ekopesa mwa makelele abengi sikoyo mutu oyo Amedi wana siko nde aza komi représentant ya handicapé oyo yene soka ayoki kota handicapé koto amemeli référent kini yena na ko transmettre bango la message abengi ye référent ki mabengi Amedi abi Amedi nde naza boye naza na posa na longola papa Blaise na église wana mais nazwa sikoyo na moderniser yango nasala yango formule mosusu comme ça natia gérant mosusu po ye nazoluka moyen na longola ye atravaille pena bien tasali pena église na ngai ekufa ye papa Medi wana alobi ayebisi révérend ki misava kobanga te problème te eza petit problème ngai na okesola na ba collègue na ngai handicapé tokoluka moyen nini tobengana ye papa Blaise wana place wana ne Amedi aye kokutana na ba handicapé mosusu bazalaki ya na lopango ba comité wana a diaboliser bango abisi bango ndenge bozawa révérend Kimi azala posa papa Blaise alongwa puisque ayebisaki papa Blaise azala awa pona soki asali ma église na fin du mois soki par rapport na bino atie baninga makanisi mabe ndenge za bofo boluka moyen bo dégager papa Medi et papa Blaise handicapé balobi eza ne boye soki bino bobengani akopesa bino souvent ba secret ou handicapé bamoni yango susu kopiti abi ça va tout tia effet bayeli papa Blaise wana take papa Blaise amoni menace eleki papa Blaise asimi zela abimi aki aleti bayeko ti bayeko koma na tamoko boye bayeko zwa sikoyo pasteur mosusu ayeko ya wana babengani papa Blaise église esikali vide pasteur moko boye wana abi namoni bobengani pasteur moko awa boye place etikali vide bango place etikali vide bandimi pasteur wana zwi sumbongo na bango apesi bango bahandicapé bazwi $2000 sikoyo ya garantie ya pasteur mosusu po bango baza ndenge wana handicapé abalukaka na ye yo kopesa mbongo mo boye kaka sikoyo mais soki amoni mutu mosusu apesi mbongo ebele koleka ye abalukeli yo sikoyo bafandi batali babi mbongo mosusu yango eyeli biso papa Blaise akende pasta yo kota na yo awa obanda kosala mosala na yo bon ndenge baye siko place oyo bango mo bahandicapé susu bavandi kaka na biso awa bamoni ke référent Kimi aye kotonga sikoyo place oyo construction mibale cameraman akofilme place wana aye kotonga ale aye suki koyebisa bango nga ndenge lejesi natongi awa wana déjà ça joue ba franchement komi kotonga ba université na ye ba 24 heures ba nini ayebani lelo référent Kimi tellement yazanga na posa ba place principale boyenet na lingwala na mushi ayesu siko luka ba handicapé wana ba comité na ye koyebisa bango nga naza na posa nazo espace na bino nyonso penda oyo donc na ngambo oyo ekoma ya ngai bomoni ndenge nini bango balobi lokwa tozovanda awa tozomona pe eloko tozosala te bapesi baraison moko boye eza na sens te oyo ekosalaka esika ya foyer social ekufa so comprendre nde sikoyo ye référent Kimi ataliki abi nde boza boye lokola bino moko mpe boza mpe déjà na posa bokite place oyo ke bana na bino babebisi réputation na bino ça va nga na bapesa bino bambongo mpo boluka na bino moye bolongwa bambongo apesaki bango liboso ba 3000 aye kopesa bango susu ba $3500 $3500 bango tout kaka handicapé wana ba comité wana Jeff Amedi Jean-Paul Mokonzi bon papa J président Gili président Gili azalaki sikoyo azalaki ayebaki makambo wana président Gili ayebaki makambo wana sikoyo tango bango bamoni baye batali babi président Gili ndenge aza boye l'autre fois biso tozwaka na likanisi yake biso ba chef tolia na mbongo ebele
bango oyo baza na nsima na biso to raisonner muke mpona bango président Gili abalaki koboya président Gili azoloba na bango esika eza ya biso nyonso monta oyo biso tokozwa il faut mpe baninga na susu mpe biso na surtout ata tokobima biso tu tose retrouve bango siko baye komona seke yo ozomona yo ozomona neti biso toza bazoba président Gili amoni ke aza ye moko donc boza wana boza ebele me boza 8 bozomona 7 wana bazosala tricage yo ozaka yo moko ozodefendre baninga bango batali lokola yo okomi kotia bango poa bakomi so kolingela ye bule yango sikoyo bango bendikape wana sikoyo bakomi sikoyo pour révérend Kim bakomosangana na révérend Kim bakomoyebisa révérend Kim babi biso toza d'accord ya kotikelo place mais moninga na biso moko aza wana boye azosala résistance yo faut pesa mpe kaka monta oyo opesi biso pesa bafamille mosusu biso sikoyo toboyi ndenge wana si c'est comme ça yo faut ça l'effort moko boye okanga ye soki yo kaka kokangi ye président Gilles wana otindi ye prison les autres bafamille baza wana ata moto akokosola za te bakobimisa bango na pete libanda yo kobanda construction na yo tranquille nde sikoyo ozomona problème oyo président Gilles aza na yango à tout moment. Bon, au moins en réalité na kobanga nzambe président Gilles bayelaki mbongo baye kopesa $3 000 kete lokola yo ndenge oza boye tomoni yo oza kodefendre baninga zwa kaniaka oyo comme ça yo mpe ozala d'accord obima président Gilles atali abi ndenge eza boye esika oyo eza esika ya leta ngai na ozwa nanga mbongo oui mais naza na mukanda moko te oyo nakokopesa bino ke na livre bino centre po eza esika na ngai te soki bopesi nga mbongo eza lokola bobwaki mbongo na bino na mai mais azwi mbongo na bango nde sikoyo ezokoma procédure oyo bazolandaka ye bazoluka moya bakanga ye puisque atali mpe malgré ça nazwi mbongo esika wana eza esika na ngai te ngai nakobima te nakokende te mpe bafamille oyo eza wana lokola bazwi récompense te nga mpe nakotika bango te te erreur esalami te puisque ndenge toza boye dossier déjà ezokende l'état nde olandela makambo l'état yebiki esika wana bango l'état balivre ngo référent Kim te ni ministère na biso ya affaires sociales apesa accord te ke référent Kim azwa esika bahandicapé soki référent Kim apesaki bahandicapé mbongo na ye yebaki atravaille na PEX abwaki mbongo na ye dans les meilleurs mais bino bosouffrir lelo libanda kosouffrir na biso kosouffrir eza na problème te l'état azosala mosala na ye yango tosenga na l'état fois asala mosala na ye ntina suka tisuka boye bozati wapi te solution ndenge oyo oye déjà boye oye déjà kobakisa un plus solution po lilili ekokende po toza déjà na badémarche ezosalama ti ekomi makambo ekomi na niveau ya présidence ekomi déjà na niveau ya likolo donc kala mingi te ozomona okoleka awa prochainement okomona deya bato bamettre fin na makambo oyo eza dossier déjà ozokende na cour baolandela yango bayeba yo référent Kimi osombaki esika oyo okolakisa mikanda oyo bendikape batekelaki yo place oyo olakisa mikanda soki esika wana eza ya bango batekelaki yo olakisa mikanda oyo olakisa mikanda oyo bango batekelaki yo place wana il faut bapesa o livre bapesa bamikanda oyo oza kosasire pendake te esika oyo butumu oyo ekomi ya ngai parce que yo référent Kim na niveau ya parquet okolakisa yango donc dossier ndenge eza boye eza na niveau ya parquet te kozala na biso awa bakonzi na biso babi te bozala awa na bakonzi ya leta babi bozala awa bazobundela bino esika na bino eza esika ya leta ekozonga esika ya leta te ndenge babuki ye nde ya référent Kim ndenge aza wana tellement alesaki bourgmestre mbongo aya kosala destruction méchant aye bourgmestre nde mutu eka lie mbongo ya référent Kim mwa biso mobo ya ebele ye mpe bourgmestre azwi mwa parti akateli batu ya nini ya kalfungula awa colonel Ligo akotisi colonel Ligo na cope nde colonel Ligo amoni mwaka niaka na ngai yango abengi baelema na eti basali opération na bango baye bakangi bajeune garçon nyonso bakangi na président batindaki prison wana tunga mibale nde sikoyo baye babanda sikoyo kobuka biso nde na minute oyo toza libanda mais en réalité nde toyebeli makambo ya mboka na biso bato basalaka bato babukaka bato babisaka bato libanda ezalaka kaka parke moto asalaka eloko wana ata lopango yango eza ya nani parke moto ayaka nde omona baja parke baye babimisi mpe bapeso batemps kete nde oza boye bapeso bamoi bapeso basemaine ti soki bajour bango bapesaki yo ekoki nde sikoyo baye sikoyo kobimisa yo na makasi
selon procédure ya l'état de toyebi ndenge ekendaka toyebi teke bourgmestre nde apesaka la police mbongo la police ya kobuka batamisa bato libanda mais ye mpe bourgmestre aza na plainte kuna na parquet référaki baza na donc référaki makimaka koya kuna atilisaka nde bato na ye bakosambela ye dossier yango loko tozoloba toza na 1000 chance ya koganye puisque toyebi ke biso bafamille totikala awa toza d'accord te esika ya l'état ekende soki aliaki mbongo apesaki bahandicapé bahandicapé na babima bafamille omoni libanda nde eza bafamille oyo torésistaki toboyaki esika ya l'état ekende donc oyo ye apesaki bango bambongo alanda bango akende koréclame bambongo na ye po esika oyo eza na mokanda moko te oyo bakoko pesa yo référent chimique zwa buka lopangu zwa livrer yango oyo banda lelo biso nyonso tout handicapé ya centre to pesi yo esika oyo de basala na bango eloko wana te ya corrompaki moral na bango yango bango pe ba loka handicapé bazwa bato pasi bandimi ko kende ta handicapé moni $3000 $3500 amona ngo million. Bonjour. Boni yo papa. Kimia. Babi oza Kimia ezali. Kimia ezali. Eza vraiment te parce que boza libanda. Te pona boza libanda. Situation ekomi bwendeni. Situation ekomi boye. Mata boli mpo bato bana posa ba kabino. Ekomi boye. Titozala. Comme on a junior. Junior. Situation ekomi boye. Pona ndeko na biso bahandicapé oyo tozalaki na bango nde basali bino coup d'état bango nde basali eloko mpo tokóma na situation boye tozala libanda boye bango nde basali corrompu par qui corrompu ezali référent kim bahandicapé bazwa ye na ville baya na ye awa ye nde mutu asali boye asali bango boye complice po handicapé aza nde mutu apasi asengaka mbongo handicapé asengaka na ye mbongo mutu nyonso te yebi handicapé aza mandi asengaka na ye mbongo tellement ayebi déjà vie ya bahandicapé yango wana kimi asali eloko kimi agani bacolonel eza na makambo nano ya nsima Kim na vie na ya avoir dit na parcours ya Kim kwa koma na mbongo lelo ebele bo eza pona ba handicapé. Ah bon? Eza pona ba handicapé. Comment ça? Kim ya zoya ai awa eza na ba sœur na biso mususu bazali ba poli déjà. Bakangi ba photo na Kim na ba handicapé bazoyemba na église ya Kim ye azozwa azofilme azomema na mboka na bango comme que nasala ONG kuna yebi déjà na mboka na bango kuna boye bakobimisaka ala yango wana omoni asali mpe mayele mpe bafe kotongatonga bauniversité sese bauniversité na ye mais balobi à part Kim mwana Mobutu pe yaki ko makambo wana ye aiki koya na nsima Kim déjà sali déjà makambo na ye koya ya mwana moya bon mwana Mobutu nde toyokaki mwana Mobutu maintenant tondimeli yango pa motu oyo akoki koya mpenza aclairci biso mpenza ke mwana Mobutu ye mais nanu ti sikoyo nanu toyebi position te eza mwana Mobutu naye tobengaka kaka toyokile toloba kaka ndenge ye mo mpe amisi représenta mais toyebi te soki bana Mobutu bazalaka bana Mobutu mosusu bazalaka so na mboko te baya kotémoigne ke ye mpenza mwana soki azalaki mpe mwana Mobutu mais alingaki asali eloko oyo Kimi asali ye te mba tozalaki na ye soki azali mwana Mobutu po Mobutu abandaki kolinga bahandicapé mabasi soki azali mwana Mobutu ndenge Kimi atindaki babiloko nde na bapolisier baya kobuka awa ye ndenge ayaki na baJR mais ntango babuki biso ndeti lelo papa babuka bakangai na bajeune bakangi na bahandicapé ndambo bakangi de handicapé bake na bango na prison
bakoti prison après tango président aye kopesa accord to banda ba propagande sali président apesi bato babandi de la propagande après 2 jours 3 jours 4e jour baye na ba 4 heures tous les jeunes nanga pe bakanga ngai tous les jeunes kangi penda tous les jeunes moi basi o pe ba check moi teti bakanga pe bango bakanga kutu na moi 16e bakanga na moi 16e tokei ba même so na del cache na kalfongo la kuna ngai baye kofuta nde madame na ngai ofuta mbongo ntango afuti mbongo baye otika ngai kobima na bimi kobima na bima bahandicapé bakangi bahandicapé somoni ye wa telemi na kangi bango bazalaki plus de 6 handicapés lisusu soki 7 personnes c'est handicapé bayaki po ata tracteur eye po ekote buka bango baye kotelema po tracteur ekota te baye kobenga jipe ya la polisi eye kozwa bango baneutralize na bagene po babiki soki obuka bagene bazali baosala des ordres bakangi na bagene nano na butu na ba 4 ale bahandicapé batali ya bana mpe baza te boye biso moko mpe tokona tokotelema torevendike droit na biso esika biso bakobuka biso bongo te parke nde moto ekoya obuka biso me ndeni kimia ye na bato na ye tracteur ane bande kolala kote ekole ya kimia wana oyo kote atonga wana tracteur bande olala wana alors na situation oyo nyonso koloba nini na situation nyonso tokoloba nini bon na situation oyo nyonso to tokona koloba ndeti basabote nanu propagande nanu ya chef de l'état po chef de l'état apesi mot d'ordre ya campagne bino boye na nsima obuka centre mais tosoutenaki chef de l'état makasi po toyebi ke ye soki abimi tellement mpenza aza mwana mboka mpenza des pères et des mères akolukela biso solution oyo na motema na ye mpe ngai nalanda ye une fois ntango azwaki manda na ye auti na église na bango na nini kobima azobima mama moko mpe babwakaka ye biloko libanda balingai baescroke ye lupango mama na ntango alelelaka ye apesaka ordre mama anazonga na ndako na lupango na ye yango tozozela kaka ye maboko ya kofunga moko balobaki topesa nanu chance président soki aleki aprete serment ale tokoyeba ne makambo wana nyonso tu toyebi ke tozela nanu aprete na serment ye moko kote azali ntango mosusu mpe dossier oyo ayebi mais dossier oyo epa na ye eza okwa aliandi ezokwa liandi soki kaka lobi na ye okozonga biso bandako babuki tokanisaki Charlie mwana mobutu wana okwa aye na batiere soki tokozonga na kati mais tozonga ye te bakontinue alors page sikonde bakangi ye situation eza ndeni page situation ya président J situation na ye donc eza un peu louche. Pour Babi et pas déjà. Bakangi déjà 3 fois déjà sur les prisons. Pour 3e fois na on se croit que on est ba ko lever le na Sambola. Vraiment. Merci beaucoup toi maman Loba et puis bonjour papa. Oui, bonjour. Bonne nuit. Très bien. Alors papa tu y a wa tu continue bozali banda elo na rezoleka. Bon, tozali banda awa pona escroquerie o ba escroquer biso lupango o to umeli nango penza banda kala ba escroquer biso yango na des escrocs de sinani neti Revera Kim na Charlie colonel aomi benga colonel Charlie Manda Mobutu mais toyebi ke Manda déjà akufa mais ye ayena komba mususu ya Manda lisusu Manda Mobutu. Bon, lupango oyo ya lupango moko ya kala soki omoni ekomi na dossier oboyeke etekami eza a partir nanu ya ye moko Kimbuta gouverneur Kimbuta nde mutu
tangu bateka katere oya la cour bale mbongo nango deux fois batali siko esika bakupropose mundelo bapesa eli susu ezate nde aye kosolola na burugumestre oyo bapropose ye centre oyo ya bandikapi baninga na biso baye babengi bango na commune kuna bayebisi bango ketala makambo ndenge ekomeli bino na centre boza bakuluna boza teka ba drogue ba bi réputation na bino pena handicapé ngo zaki juste ba réputation mabe basango tokene mabe voilà commune kuna boye balingali bango babule mabe bana bakuluna makambo be bazo to ba biloko par par là tout ça mais sikoyo motif wana eza pona déjà balie mbongo déjà baolukela revera kime place oya kotunga nde siko bandikape balongwa awa shimi wana bazwa kinde bakenda siko ko déclarer pa ya burugumestre ayebisa mundelo wana pesa bango kasi mbongo oya bango komusa bango babima biso batu sikoyo otuyebaki makambo wana te tozaki diba balia mbongo sena sekuna na Fatima biso batiki biso na kidiba bayesi koko ya bosko batafatina banda ovanda bakenda kuna ukoma babanda kenda kusala ba reunion na bango na Fatima kokabula bambongo peka kuna bazotika biso awa bazokendeke na bango kuna ngo babatu musu bavanda kubaendika musu bavanda kuna Fatima te kaka bango kaka ezalaki mwa ekirimo ko babasala pona ba reunion na bango mais ava basele lokwana mundele wana ndenge bayambaka ye mundele wana basalaka accord na mundele wana mundele alobi na kutungela bino bandako ya bien na moderniser bino centre okay alobi na kutunga hospital pona baso medical ya bana bino boba na kuzwa traitement alobi na kusala pe école pona boba na kutangisa pe bana na bino alobi na kusala nini chaque fin de l'année nazokanisa bino marathon ndenge ezalaka église po basambelaka biloko wana nyoso 5 articles na document ezali accord wana pe ezali mais toyeko comme siko moment moko mundele wana sikoyo olieke atosa contrat obayokana kana ye na bango akomisiko kolukaki afofile na ndenge ya mafia po amwana ki baza faible na mbongo lelo azi partio ya muke lobi abakisi partio ezana sima kuna lisusu basedeye lisusu abakiseli bango $50 tango yeko kome sikuna turu ya kote oyo nde oyeko mwana nani representant ne prince a sensibiliser bango nyoso na Fatima kuna pakayeko pesa bango ba $3000 à chacun vraiment Dar kutu s'il vous plaît là qui ba 2500 moko akuma na $3000 azate. Okay. President na biso alobi yango bien. Moko akuma na 3000 azate. A part kaka yende tangu atomboka ki kuna ke mbongo oyo ya lupango moko alekeleka moninga azate. Ba mambo nyonso bazakuna pe bazo ata ndenge moko. Bango baboy yozo kotele bambulumbulu wana pona nini so babosa nke boza so baye ko benga bino boza ngata so vendre pe ba pesa tango mutumbo sikoyo telema tozalaki na comité président na biso wana alobi si c'est comme ça mbongo obo pesi eza mbongo ya parti wana oyo atungaki sans récompense na 28 oyo asali na biso atikala na bino 28 ans atikali kotosa ta akoro moko te oyo alobaka wana 28 alobi president alobi mbongo o nyoso ezokende kaka na ba akoro nanu wana po daire kutu ekokoka te ozomona na $2500 ekokoka te alobi autorisation de bâtir mundele wana atikali kosalisa te ezaka kana kombo na biso bandikape mai na kura tofutela kaka mundele wana na compte affaires sociales mundele atikala ko récompenser le mokote ndetangu te komona ndenge wana ai baninga na biso babalukeli papa wana balubi lokole yosko lingo ba okoma contre biso zela tokolakisa yo yepe president ye afungule biso makambo nyonso ndenge president de azaki na kati kuna deja laki mbongo ndenge siko yazalaki wana na kati wana asi azwi mbongo
me mbongo azuaki eza mbongo ya parti wana eza pe mbongo ya kuteka lupango te olanda ya mbongo ya biti ni bazokangela biti o bazokangela yo eza boye o bazokangela kaye eza boye eza ndenge bayaki sikoko pesa ye lisusu $3000 wana pona corruption ke andi makolongwa awa alubi mbongo bozoba kiselaka kaka ngai naza pena mukanda ya kupesa binote ha neza propriétaire te boye bakimbongo oyo eza mbongo oyo bolo bake tosombela soki mabele esika tokukende bosko ba comme baba colonel bazo colonel wana sikoyo mutu moko mwana moko ya handicapé awa nde aye kuya sikoyo na colonel wana azape colonel te kombo na Charlie Manda Mobutu aye kuya na excuse aye na eboe alubi na ye na mutu oyo poasunga biso na dossier oyo pona dossier oyo ya biso na Revera Kim ekomaki tina parquet token penza poto samba naye batindelier convocation deux fois na parquet général azobude na procureur alingi koyate siko mutandenge wana bakeiti na nini na service d'habitat po ba ko déloger biso ba bengana biso to ko bima tangu baye to présenter bango mikanda na biso nyonso clair ndenge toza balobi si c'est comme ça, vous avez le droit na bino, bokoma awa nyonso que cette parcelle n'est pas à vendre. Tokoma nyonso n'est pas à vendre. Tangu tokomi n'est pas à vendre bongo, mwana handicapé wana aza aye koya na oyo babengi soki Charlie Manda Mobutu. Ye pas zaki corrompu mwana yango akenda kolokote soki wapeza kope na bango basalaki siko. Mais papa na bango yepe signature ezali ya oya kala o basala accord na Revera Kim papa na bango ya kufaka comme na azande mais azawana akekuzwa papa wana ayena ye awa ke ye mutu akobundela biso akosi bino siko papa wana alobi badossier nyonso babanda kosamba na mutu oyo botika nga moko siko nazobunda na place na bino wana Charlie Manda sikoyo na obunda na place na bino biso pe tolubi sava les deux avocats tozalaka na bango apesi bango soki compte final na bango bakei nga moko naza kutu na 250 avocats nga moko nanu naza soda naza colonel bakokokanga ite tokobeta na masasi awa na kulata teni ozomona ti toyebike peut-être mwana Mobutu yeyoaye mais eye kokoma siko moment tubandi sikoyo komona commune Revera Kim bazoza toujours na kokwense biso muke baye bakangi president muke baye bakangi ba jeune ye azo lobelo kote nazo réagir te muke kaka bongo to komona te ozal susu clair te ale to bandi kosala recherche to ko ke ipenda ti na ba mikonzi ya basoda trois colonel full baye babimisi penza ordinateur babandi koluka elongi ya Charlie Manda Mobutu colonel oyo aza na armée ezate babaluli Manda Mobutu Charlie azate bazo sala séance 3 fois nyonso azobi matin escroc zo kandeza nango réseau mobimba ya ba malfaiteur oyo alisala pona ko escroquer mapango ya batu na kombo ya nani ya Mobutu vraiment ozomona alors towe komona ndenge wana bisope tokomi siko mbamba na bango tangu sikoyo burugumestre na Revera Kim tangu bamonike makambo na bango ezokende na kushite sikoyo baye badegerpire biso libanda nako buka pemba la moko ndenge babuki bongo metangu siko babimisi biso samukanda et puis babuka penza biso sans autorisation et puis ba profiter tangu ba moni mikonzi tu bazana ba campagne moya mutala kali kamna bino exacte nde ba profiter ki tanka azobuka butu ela la kutu te lupango mbembanye siko tangu babuki na le journée wana lobi nango to mona kaka boye pan JR na colonel wana baye Charlie wana yo azomi benga colonel ayena mulongo sompenza ya ba JR atiki ndambo awa ndambo bazongi na misu na ngai na mwani fena mandenge ye mutu ayena ba JR
basaisir lubango basaisir lupango nyonso mobimba bala moko baclôturer yango na même batole oyo babukaki awa balobi awa lisusu pas d'entrée na bandikape nyonso baagr wana batali place oyo ya kobimela eza indice na bango ingr bakoya kokengela lupango ya bandividi eza interdit sikoyo bakei kokanga awa bafungoli nde kuna politique na bango baye kosala babuki sikoyo mire oyo ekabula kote wana kote wana pona ke soki bakoteli awa bakokota pe kote mbala moko bakomi kozwaka pe facilité pe ya kokotisa bakomissionnaire po batekela bango pe parti oyo batekela bango so parti bakomi sikoyo koluka batekela ngo révérend kinda luka batekela batuto bango wana ka bavandana sikoyo bango sikoyo balingi sikoyo babeta neti révérend kimi coup d'état pe lisusu ozomona boza mikanda po oya fabriqué wana po batekele ye esika wana zomona po batekele esika ona nyonso ezoleka siko kotolobani po nga nakoloba ke mboka na biso o vraiment état de droit yango mpenza toyoka vraiment na mokonzi na biso ya mboka ayela biso état de droit ezofonctionne madame fonctionner madame te po nga moko ndenge naza boye na beti tournoi mpenza 9 pays ya Afrique boye natikala komona ba loi esika mpenza mikonzi bazonéglige loi lokola RDC te ozomona lokola RDC te yango nazosenga mokonzi ya mboka po tuvotake pe na motema moko atange tosepela naye makasi tosenga ye alukela biso solution penza oyo esengeli po oyo ezaka urgence ezelaki kake tolia mbongo te na bao balia mbongo ezaka buzoba na bango na eloko ya leta baza pe na mokanda moko pe te bozomona tokolandela bato wana te kaka na makambo oyo ekoze ba de mort d'homme na kati ya lupango de mort d'homme ti ba kona tu responsabilité na bango mama mutazana ete bo colonel wana balobi ni bango colonel wana soit déjà colonel azane colonel te ye mutu alinga pe abeta biso coup d'état lupango oyo ko mutu déjà tekelaki parti mutu wana nzokende asambela kana president na biso baye kokutana na mosquée ndesiko afungulie mamba makambo ndenge ezaleli asi apesi deja ndambo ya mbongo apesi ndambo ya mbongo siko nani akuzongisa mbongo nanga tangu colonel wana ye kukomprendre deja ke bakomi koyeba makambo na ye ndesiko moni akomi koluka lisusu bakanga nani president akangami na ordre ya colonel oyo me basoda na ye bazobomba ye baisi bayebisi bango soki batuni bino boloba ke botingami kaka na présidence ke boti na présidence me bango baza bato ya RTNC deuxième nini promotion ya RTNC vraiment et ça vraiment parce que mon a vraiment famille belé boye et bako appelé bande 36 famille donc c'est vraiment pas si vraiment donc tout c'est un saka que ba autorité en boka donc bo téléma boya ko bundela bango parce que comme on mbula moi et aussi là on a tout bloc zo beba et tout ça vraiment mabe mingi vraiment maman au le batel le basuka to kabana nayo to kabana nayo tout le monde a fait un caca oui papa moi comme aussi pour bosser alors on souvenir maman va petit on bosser na bango na lobi yango ezambi bato bakomi kokufa te mpona social likambo oyo bapikaka crise mibale mobima mwasi mobali na kati awa bamemaka bango na mama ye na nini na sana kuna batransfert bango na nini na kalembelemba bakufi baza na kalembelemba ati lelo baza kuna moto akozwa solution baza te alors maman kolobani par rapport ya situation bozo traverser awa mokonzi ya mboka aza congolais 100%, un étranger akoya kodomine te aya kotekela biso esika azwa esika peuple congolais 100% makila a souffrir libanda boye pendant 2 mois yango oyo deuxième mois yango toza libanda tozola muka bambula ezokitela biso ya moi tozalia okuti biso toza wapi toza na se ya moi
mbula ndenge ezoyinda boye mpe toza kaka awa esila kolala te inondation batela se ekomi kosala inondation ekomi bwaka tokati kwa na ngambo ndenge moko tokozala mai suka awa kuna ndenge moko to ndenge moko vraiment. Alors ko raconter biso nde situation nde ezokendele bete sono moment lisolo ndenge komiti te bakonja mboka bazwila biso solution biso bango nani vraiment dans la tête que bino bozala libanda nani pena autorisé que bino bozala libanda lelo moto autorisé tozala libanda boye colonel Charlie y compris révérend Kim baza associé bango mibale bango apesa mbongo abakoki ya leta même na district même na commune bakomenesa biso na masolo kokotola biso bationi bapareil babongo na biso kokanganga biso partout. Oui papa yozwa mikolo bafe todiscute kana mama papa bana ekoloba abaloba atoma mal à l'aise nani référent Kim asangani na soi-disant nani le colonel bakoma kolesa bambongo na bakonta basoda komenasa biso akobotolaka ni bambongo na butu so tolali amenace trop yango tokosenga mokonzi ya mboka atala biso likambo oyo totaba congolais 100% jamais ni étranger ni akowe yaka ani komenasa biso tokoma mal à l'aise tokomolala ana ekenge menace eleki trop mbula esila biso awa biloko ebele ebebi biso ezobeba biso sisiko bobina état de droit asala nini mama bobi état de droit asala nini l'état atalela biso likambo akoma ti sur le terrain ye moko Félix akita sur le terrain aya akutana na bandikape tovandi toza libanda tokokende epai te aya akutana na biso bazongisa biso soki na kati soki mpe esi ya mosoko bakotonga même na batima ozomona wana ezaka lupango moko bapesi deja Kim bapesi esiko bino bosande teni bapesi te na mukanda moko bapesile place wana mais deya bato naye balie mbongo te mama deya bato balie mbongo mpona so bazongisa bino bazongisa bino kuna ndenge sikoyo soki balie mbongo parcelle ezaka à vendre te bakomaka na mbirika parcelle cette parcelle est à vendre bakomaka te mosko bato bozalaki na bango bandeko na bino bozali na bango basali bino bakomi loka bainfiltre basali bino ke bino bozala libanda kokolo bango wana balanda bango kuna bakende bambongo na bango bake basila soki baza lupango mosusu bakopesa bapesi mais oyo ekoki ete mpo eza lupango mpo na nation banani bahandikape eza mpona koteka te eza ya koteka te ala papa kokoloba ni mpo tomisuka bwana bino kaka nalobaka mokonzi ya mboka atala biso makambo oyo ni aya bena kosunga biso jamais tokozala maltraité bino mpe ondire ezalaki na réputation mabe bato ebe basepe na bango bango babimaka wana bato azaka na bana na bango ya mabe bango babimani bazala na mabe bakunda biso ani otikala ani baétudiant baza baétudiante baza batatangaka baza jamais tosala makambo mabe mabe réputation ebebi bato ebele basepe na bango ke bino bozala na bino limanda mpona situation bato ebele basepe na bango babi bino bobebisi kuluna eleki bana bino éducation vraiment eza bien net na miniti oyo tofanda nango abunda kuna mosusu totumi ake mosala mais bana bino mikolo baza délivrance à partir ya 8 personnes on attend babimi biso tozwi délivrance le reste ototika na bango baza bana oyo baza koapprendre na ba centre de formation na ba université na ba couture bazo se débrouiller bamisala na bango mwana biso oyo abundaka na kuluna te banda toyeba ye abotama ti akomi boye abundana okuluna te akata moto machete te. Alors maman koloba nini merci papa. C'est presque à la fin. C'est presque à la fin. Toi c'est quand mon asuka après to kabana biso. Nazo na mo asuka te ka yango wana esili. Maman lobako. Nazo na mo asuka te ka yango wana esili nazo na botoza na posa ba binisela biso ba grand frère
baza mibale Papa kuna Gilles, Papa baza Gilles. mibale kuna motif eza te bazosamba na nani kosamba eza te ka baye bakangi bato bakenda bango bakangi bato bakenda bango siko babidi ya Papa Gilles aza na kati ya prison déjà akendaki le 17h torchini na kupa pamba balandisi nini chemise kolandisa baeleve mutu bakei na ye lobi ferie biro nini esalaki lobi ferie vraiment mpo bakoaleve mutu sans cause kaka na même dossier bokangi mutu 3 fois na même dossier mutu aza na lettre mpenza ya libération déjà mais bokangi epe lisusu wana eza déjà de violence mais na mboka o vraiment o mibeko mpenza ezali à cause kaka ya collaboration na nani magistrat wana oyo aza na parquet magistrat wana aza koloba na biso ke boyeba ke manda leta pesilaka baza kopesaka ye bambongo bafinance mpona atortire kaka biso awa bango baza na défaut mais bazondima kaka défaut na bango te. Alors tokombela suka papa Félix Kisekedi Chilombo eloko tosenga na yo lakisaki nzambe apesi yo pouvoir mpona biso bakongolais na ntango ya China Rambo azalaki président na mboka oyo makambo babundi nango bakokaki yango te ye aza étranger bongo yo moto botami na limete okoli awa koma bazobimisa compétent boke mokili ba minimiser mpona biso bahandicapé bavénérable na yo mpona nini papa? Vraiment boyoka kolela bahandicapé otoye vraiment baza libanda bazo souffrir avec moi mbula bilo na bango ezobeba donc tosengi bakonza mboka boya vraiment pour assister bango et ça bango vraiment bien. Et ça bango bien vraiment il y a trop donc tout comme na suka émission na biso donc so besoin plus de précision pour na histoire où ils ont les cas on a 4 centres handicapés pour benga biso na numéro où ils affiché sur le fond d'écran vraiment to peut ça bino ba précision par rapport à invitation na bino so besoin pour ça boya hôtel bango donc handicapé a kotekela yo esika za ya handicapé esika za place à l'état yo révérend Kim yo soki prince bopesa ke handicapé mbongo o babima o bakenda ba o salir réputation na biso bato to tikala to so ba mbongo mutu azwi mbongo na yo soit disant révérend Kim soit disant musala nzambe avanda na place boya souffrir avanda na bana na ye bavanda na condition mabe na baterrasse boya landa handicapé oyo pesa ka mbongo esika oyo esika ya l'état depuis époque coloniale ti na époque ya président Mobutu esika oyo ezalaki esika ya l'état esika ya l'état donc l'état kaka pe mutu akopoursuivre yo yebaki atelier sa bambongo depuis septembre atelier sa bambongo ya ndenge na ndenge olesi na baparke olesi na lolenge nyonso yebaki esika eza ya l'état l'état kaka nda kocontredire yo yebaki nyonso osala wana eza ya pamba l'état congolais akosala mosala ne ndenge esengeli lakisa bamikanda oyo batekelaki yo centre oyo okobimisa yango na parke soki osalisa mpe ya lokuta ekoyebanaki oyo eza fo mikanda ya original eyebana donc yo yebaka ndenge okosisa makambo na l'état congolais président Fachi akolinga te manda na ye ezala sali mpona makambo oyo osali alakisa bahandicapé oyo bazwaki mbongo na ye baya descend biso tozawa yo obiki opesa bato wana bambongo yaka olakisa te napesaki kingani yo mbongo kingani napesaki yo mbongo na bapreuve ezala ponga to nabimisa mbongo na nge ebele pekomi na bamota ba 500 ba 1000 seke fona zala bapreuve oyo nayebiki to nabimisa mbongo fo signature balettre fo esalama bapreuve so yo fo olakisa bapreuve oyo opesaka bato wana bambongo oya nango bato baloba soki eza te seke ombrie bato mais yebaki atoliesi suka no ezali mbongo na wana obwaka yango na mai l'état osala mosala na ye. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission, donc veuillez vous abonner, commenter, partager vraiment massivement Natolo Bella TV. Et on sait les bino musala koya vraiment ko visiter bande ko na biso bazo mona pasi o bazo le la pena kata mutema o bazo ka soutien bino ba autorité na biso ya mboka. Donc 5 ans na bino et qui dépend baté et sunga ba peuple et motiver ba peuple pesa ba misala et pesa bango o bazo na ngo posa donc bazo s'attendre na meilleur il y a bino hein et ça bango bien il y a trop donc vous s'abonner vous commenter vous partager vraiment massivement vous a décidé on se retrouve à la prochaine numéro et bye.